vérifier makambo daso. Te ko bébé mamba solo. Maman na bomba nga un problème les kakati na bomba bomba. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mobile nanga, mobile à moi nana yo. Que benge mon amour, chérie, j'étais là on a pour se coutano. Yo dois continuer bien. Je dois continuer. Papa. Oh, juste problème. Papa, est-ce qu'on va en acheter? Mais je ne comprends rien. Kasi, dito bimaina maatania. So nga na bande ko sala ngo po na bate la relation na nga na mara. Nga na saki. Ya mari. Tombe kia pour ceux qui faut itu linganga eso ngoye bisangai. Matana nde. Kiki na ko bamba yo eloko po eta pembe na sambalola. Mchodi ya mwanza kati no sani. Zake mbosamba bizona zonga kanda kunanga libale. Papa so tell baby foto mo mena te maman yem tano forcer te. Te maman qui est pas point. So ki moi na kufa. Yo ko na perde hote. Fanda okozanga lisusu epa Patrick te. Onga na lobi yango wana. Kotika mwana bote mwana ngaka muke papa. Même ngana kokati kolongola bon tutu oyo mobali na sali tout. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Bonne maman kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Allô na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na Kinshasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo lia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo katana. Soke sarika manœuvre pano ya Bana lumière 24h/24h. Et puis connexion internet et vanda. Et puis soki maman ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger. Kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge. Docteur Mbango azana kati, c'est pourquoi homme de veillard Misunga ezana kati ya clinique Misunga. De so futima on ozo regretter te. Ah ouais, tu bien na wezali. Ba minganga bazo sala maman contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misu te. E monani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme ili petit Misunga. Babe. Nalobia, bokanisa ki tosila te, to yeli susu. Mama Clémence Kwamba Kabamba. Toujours idéologie. Ayeli biso lisusu Queen Clémence Talent. Concours make-up et coiffure professionnel. 2e édition Yambala Oyo. Ezaya Ofele. Nalobia Ezaya Ofele. Poete casting na biso elingi ebanda déjà. Pona komi komisa. Benga na ba numéro Oyo Nalombango. Plus 243 80 84 20 140. Please 181 75 66 46 76. Yaka ko tenter chance na yo na batala ozali na yango ko make-up pe ko kanga suki. Yambala oyo pona ba prix à gagner tozali na voyage à l'étranger. Peli susu salon de coiffure complet ya yo moko nalobi ya yo moko kozanga te mi komisa na ba numéro oyo po ete esa nango gratuit ya Ofele nalobi ya Ofele
Ah, Mama Clémence, Zambe apambola yo. Pona makambo tosalela bana ya RDC mobimba. Pona yango, mama, kamata bisu. Mwa! Kamata lisusu. Mwa! Shalom, shalom libota nyonso bana nzambe bisika bozali, je crois bato ebele bamoni su prophète Eric, babi papa okendaki wapi. Nazali précisément la retraite, 3 semaines il y a qu'à prier les bons dieux parce que année qui est dans le nous sommes des prophètes wa basai na nzambe et puis chaîne mo chrétien. Donc je suis là, je suis vraiment de retour. Nako uta retraite, nako yamba mope, nako sala musala nzambe. Nzamba pa ba ndeko nyonso bazaki de près et de loin ko soutenir ngala ba prière ko benga na semno ki na retraite ngayo. Prophète Eric Yeyo na kati ya émission ya Bravo Jésus neto lobaka chaque fois na Bravo Jésus ezali eska o na benga ngoza terrain mo ko pesa te belé solution ba ndeko belé ba benga rabiso ba ndeko belé ba papa ta pour mes abonnés. En tout cas je suis là, que Dieu vous bénisse beaucoup abonnement ainsi que na retrouver ba ndeko parce que nyonso baza malam. Je crois émission lelo est une émission moko très très éducative, je crois boto Kolanda. Et Lélo, je crois, papa est là, et puis aussi notre jeune fille, Azali Awa, des Bango Abi. Ah non, papa l'a dit émission, Abi non, il devait vraiment passer pour que il faut ayo kango makamo parce que moi on a musique mais il m'a vivre vraiment oui à live pour que makamo et les kamala. Merci na pour Yesu Masia pour na kubattre la biso ko bomba biso, merci na président Chiki Mukadi, merci na papa Eliachi, merci encore une fois na notre papa na biso Dini Mosolo, que Dieu vous bénisse beaucoup na tout le monde na ba membre nyonso ya Bravo Jésus en tout cas nzambe alola mona papa molabino vraiment ebelé directement toqué rapidement au Kende. Bote papa boni Kimeza na ngolo nzambe. Kimeza na moyo longiza obeba. Elongeza ya kobeba parce que makambo eleki trop. OK. Moni mutu soki makambo eleki trop ata azoli azomela akozala toujours na point moko boye ko balolakisa ke mutu aza na ba problème. Merci beaucoup. Ya ça va malgré dans mon attitude un peu moins malamu te mais ça va quand même. Ça va bien, papa. OK. Merci beaucoup. Merci encore une fois pour le courage encore une fois tout ça n'a pas que c'est pas une chose facile hein. Il y a mekapé sous kozonga na kati ya notre plateau et n'habitez entre vous deux, tu peux commencer papa je crois. OK. Papa. Oui, au moins nanga. Oui. Comme on est Mariam. Ngai comme nanga papa Dieu donné. Merci beaucoup. Maman et Mariam comme on est Tania. OK. Ou aboti. Moi sinanga. Alors on a voyagé à trop. Nakota kabandu ndukuna na kati na ngana keti. Alors so na koti na ngana keti. J'espère nyoso ya ngai oyo etangami visibilité na ngana niveau ya kinyawa comme ka moi bloqué. Premièrement na landaki bino na télévision. Niaki kosangisa na message oyo mwana nga Tanya. Apesa kina concerné madame nanga pour toucher foyer nanga Tanya zali mwana biso toboti non nani Maria aza mwana toboti nga na Tanya alors aza na fiancé na ye soit disant na ko ba fiancé au mobali comme Patrick aya to yebi etaki bokilo bon na tika bango na Mukumba, Aboti, tout ça. Bon. Donc on a hier, un jour on a histoire ton message moko boye. Na répéter na sani. En tout cas, les même comme ça m'a bien nakati. Mais ce qui n'a awa parce que na bi solution ko kozoma. Et peut-être que ça n'est pas nous nzamba zali. Un jour on comprend l'histoire, madame nanga Tanya soit disant comment vivre na mobali oyo aboti koko na biso na Mariam. Donc moi si na yo maman Tanya. Waza maman Mariam. Maman Mariam. Voilà. Ama robimana nani? Na mobali ya Mariam. Donc lokola bokilo na yi.
akenda kuna po akende kobatela koko na biso ndenge mwana aboti ekola eza première fois oli ke tozwa mwana nga na boyaka c'est aboti c'est yo déplacer ou que place mwana azali oluka moya kwa cadrer koko na biso wana et puis o soigner vraiment mwana na yo mwasi comme il faut omoni lelo mibala lelo bazalaka soki mwasi aboti bino ba parents bo sali erreur ya kozwa mwana na bino na koko no ayana no ba séjour na ndako bouleversaka ba chaîne mwa mutu akoko ça peut bozo ba alors akei kuna po koko na ye bon akomi ko vivre tout na Patrick wana akomi ko vivre do akomi ne mbanda mwana na ye en tout cas meki ko analyser mwana ndako pasteur Tinzamba touché mutema nanga pour ko sa mabe non ok merci papa maman zana makasi na yebi ke yo ezali lokola papa aye na yo le sou pour la deuxième fois awa kasi ya komeka pe korelate biso histoire parce que papa zolo baka vu que ce mutu na kanda azana maîtrise ya koloba makambo te. Merci beaucoup. Tulingana na mobile na Patrick na koma na zemi to na koma na zemi Patrick abi loko koma na zemi pona ya na bala yo le jour Patrick ayaka auto farti pa na biso na podite na misa mama silika makasi papa zalaka te papa sali papa so na bande ko na e po na farti mko fanda ka pona mambo farti donc Patrick ya bala yo parce que c'est que c'était kinga apa yo bima pa bisa yo bala ngai na kozata mama mbali nanga mama silika makasi abandi mbali nanga za escroc ngana ete jamais ngana vana Patrick na siko mona escroc te mama boya libala ngana Patrick nga biso ko mama boyese na ebisa ngo papa oti ko esa papa bino te tika no ka pa nous amta mu ka pa ite so iliko se bena makile ngana nga bikasi loko ebisa nga fuka papa e bango te esa no papa bino te tika no mboza bino bien na mobile na ba pe na mobile nanga na ok pa na ngai ena boti na botaki na état bien te wa papa azo ya voyager na be mama nese mama yo sali sangai e mo sai sanga mutongo yo sai sanga a kipene nga bien te ngamu na sa misa na ngai mako manga ko bima mobile na nga pe akuma ko ya ritang na ndako akolonga 10 ans ndako on est avec tout on est 23h 22h nga mobile na ka retanda ko za 18h on ne cite pas mobile na me ko tuna mobile ote ni to kenda msala ba mbouteage yo mo msana ngani na sala ka yo mo nga retanga mais buso bando songa botu chéri mais za ba mbouteage zali makasi ko ba ngalo te lote atiki na to vana mobile na comme amuna mobile nanga so inga so abimi e umem kiti mape ba no bima abimi so mbala nga zoni 23 mbala nga koti akamba na ngwalala e umela te mama palandi ndini mbala nga kinandi amola mo bazonga ndi amo pe na mama ndemte izo fona landa ne belo ni neleka mama na mobile nanga ni no landa na mo na ba message abolingo na téléphone na mama na ngai tayebi singa te ngamoko na moni o vérifier bien moni que ça numéro mobile na yo papa ko se mama na makamte yeah na tene te maman sana courage et fais bien on est là moni mama mobile na ngai za bolingo mais c'est bolingo pour maman na ngai nezaki mo ba tinga jamais kamba na ngati na zo su téléphone mobile na ngai na so mais o mama tikila mobile na ngai ni te ina waki papa zate no ke téléphone na yaki aba zuku na yaki aba bengi mama zaki kali kola liko yoka te ndabi maya kenda ndi ba obenga mobile na ngai e banu na bato na nolo bambe na ngambe na nde akolo ba vérité ke mama ne mutu
alingaka mobali na ngai bakutana na bar mama azalaki olango ane ekili na bango nde bayaka bakomela wana mpo mateka baperike aki olango nde moyiba alingaka yiba mama saki nde mobali nanga lokola asala wana nde ayeki abate mwa biloko ya mama nde alongolaki mama akefutele chambre akoti mama na kati ya lala kama azalaki na kwiti basala ye makambo eleke entre ye na bakusheki ye na mama na ngai nde bamona na ape lisusu te nde bayo okutana lisusu akoma azonga mama bolingo ye na mama na non, j'ai l'explication très bien. Tant abateli mama na bino après mama na bino bakei basema no salana parce que yo rencontre na mbali bokutana ngeni parce que pona taba kabona mama il y avait plus aussi ba adresse ba adresse qui donc il souhaite avoir un hôtel. Si bango kwa de ngana mbali na to sala déjà. Oh. Wade ti bango bakute basema kabanga de na mbali na to sala. C'est que ya ibete wana mama bino. Ya ye baki teke wana mama na ngama pe bete wana mbali na. Ah OK, dio ya bolingo na ko bata ma. OK. Ba conseiller juste qu'on a ko poser mbali na nga et pas mama. Desko mama aboya ki mobali na ngai o aza escroc ngapi esima tele mobali na nga nde mama mobali na nga kati habite lokade ya na bimade na mwana mwasi na yebete ke yoza mama ya mwasi na ngai tokata relation o mama boy mama lingite alani mobali na nga tipuna ndako na biso ngana zo bengi mama pona osesa nga ndwani mama ya kinde po ba konte bolingo bo. Bon, maman, ok, merci beaucoup. Je crois que la question de l'été. Papa. Oui, mais maman, c'est trop grave. Parce que famille à madame Nobazolanda, je crois que c'est déjà là. Et puis, le lot sur Yomogoye. D'abord, tant que les cas, famille à Yomozolanda, famille à moi, Zolanda, famille à Bokilo, c'est-à-dire il y a moi mobile ya moi en Zolanda il faut bango patron ya moi na mobile na yo Zolanda et sika ba fandi sika bana ba futela ba Holanda na ebité tango ba makambo yo na ebité quelles sont les décisions yo sunan papa oui j'espère que ça na mutu moko ta ko ndima ba baby sa vina parce que vina ngeza mwana nga moi si nanga papa bango nde abota yi ndenge papa na bango abotaka ye na mama na bango ndenge na bala mwasi c'est la même chose na mwana ngai na boti c'est que na kulinga te mutu abanda ko baby sa vie ya mwana nga c'est pas normal même tout depuis na ye na tiro mona ete na yebite azawa t'as pour voir que on ça va combien de temps aussi en tout cas na umelaka umelaka mais tout moi ba sinon ya utinda na tinda comme il faut na tinda même atata ngui Mariam azoka mbali wana tsipelaka na nguti bon eteka sa mwana ukangai awa mwana zo kwa maye ba wakanga nguti parce que kangi awa ko dusula boy bon lukola amemeli biso mpaya moya kokanga motema. Bon, ok, d'accord, papa. Tant Bokilo ayaki, pour tout le monde habite, yo ndo sur la bateau. Tant madame ne ko boya biki mobile yo nate, yo attaque papa. Est-ce que vous avez tenté mais qu'un peu ko solo là? Na moi na yo moi si vous avez tenté ko solo d'abord na Bokilo, tout pena moi pourquoi zo lingate ki aya ko bala moi na moi si. Malgré que moi na comme dans zemi. Parce que lorsque mon doit refuser le faut quand même à des fois que vous il y a des antécédents dans la carte. Parce que ça qui vérification attaque un homme. Bon, nous sommes tous à foutre, nous bon, le gars ça c'est azui zemi, le gars ba ba la kende kaka. Matondo mingi papa. Na butunga na sola kana mwasi nanga na chambre. Oui. Tana suna mwasi nanga na chambre na tuni ba question. Oye a poser pa nanga ezaki ni acte ya lobaki nanga ke. Papa, na ko linga te mwana nanga zana no jeune fille. Na permettre facilement il biso mobali maman oui. Mais moi la comédie déjà, moi la comédie na zemi. Bon, akomaki na zemi. Oui ba maman ndenge bazalaka. Tant parent, tout maman apesi improviser loko moko boyi. Bon, ça n'embête. Pour na kota kati na yeba ke non. Introduction ya sali wana et ça na ndenge moko abu na koyeba ndenge ni. Patrick na yeba pieki. Muta memeli nga Patrick so Maria. Na memeli ngai na mwasi na nga Patrick. Il comprend la famille. Donc, si bazo ka côté histoire au Maria zo ka donc
même nga moko ezolekelanga nini oyo Tania azangaka nini Tania azangaka même atayi azaki mutu kofai na voyager mobali aye ye kaka Patrick wana atandoki toka na mole na ko même kolia ye mobesu lobi ko na problème pour la basse dans sa pose solution to mbi olie mobesu moto maintenant comme protection na carte insécurité parce que a pe mutu même si ba boma moto yo ka pe mutu qu'est-ce qui fait est-ce que réellement makambo parce que biso hôtel qui yango biso to zaki awa wa to na comment maman zali ko bon on n'a pas eu le temps pour me confirmer en haut maman qui n'a et puis mobile alobai mbala ba ki penana na profondeur donc c'est-à-dire il a accepté mais un peu moins le quoi yo papa zali oui est-ce que on peut permettre biso to robenga les messieurs parce que olingo lingate basa de na mona ayao yana lobi na tuni soki ko permettre parce que olingo lingate mona oyo baba na bango mona tatani azali ne obotaki notre sœur n'enge paye pas boti mwana o bobenga le kwa koko parce que son père azali puis au lieu de ambo na libala oui bien sûr mais bozo be koti yana lobiti oui yana habitant yo boko lia yi ba boti déjà mwana et puis au lia mbongo ya les frères au lia mbongo na yi ozo reconnaître que ozana mbongo ne au lia bon pas mal ok d'accord merci mal likamoni responsable et le monde na votre papa likamoni c'est la solution likamoni c'est la solution oko yana lia yi na salabo na balkabo na salabo so bolingo mona mo sezana na mbaye ne Patrick si vous montez que no o taper mon na erreur o taper mon na passe to trouver terrain mon d'attente tu ba comment on peut ya ko meka pe ko si c'est likambo dans le calme non merci beaucoup parce que ngana ke no ba brutal ngana comme même pas ah soki Maria betelenga di solo te tonga mo pe na vandaki na télévision te pour que na mona ok ngana na yati vraiment au moins remarquer quelque chose na longo makona nga na epa na bino ok to lité vraiment to engagé pena mona te vu que les a choc on peut pas engager mona parce qu'il y a motema même yo pe makozolo ba que les a douleur moi sur ya yo pour botelo mona ya moi si et puis moi si on vient na soirée ko bimana na mobali ya mona azo masuna yo et to yi ki mona azo bela to ebité mona obela sanga to ebité parce que là tout ça est batté juste donc to ebité ça passe okay. Merci beaucoup merci bande obalandi je crois tolandi likambo oyo eza ko se passer entre famille oyo et en tout cas ils a soni pe za passe ils a soni pe passe to funga bible siko te parce que ba verset zali to lobelango awa na kati ya émission esikime to luka moyo to benga notre frère ba émission déjà qui azana nzela zoya to la spot publicitaire orphelinat bravo Jésus za na via za numéro 27A et bona semanango to zozonga na notre deuxième ozali ya kutanga ndekumbala okota iboto ela qu'est-ce que l'on est collé kanasima merci beaucoup. Orphelinat Bravo Jésus a lancé Opération Tanguissa Orphelin na $20. Pona Asomba, cahier, sac, uniforme, pena frais scolaire. Na $20 nayo, tu peux sauver une vie. Notez bien, c'est lui qui donne aux orphelins prêts à l'éternel. Bossa laba dona bino na numéro Oyo. Orange Money, M-Pesa, Airtel Money. Tozwami bongo na commune Yamatete. Quartier Viaza, numéro 27A.
Merci Bande Obalandi. Je crois que tout le spot publicité, il y a Orphelina Bravo Jésus, tu es dans Viaza, numéro 27A. Peut-on à chaque fois, beau aider, beau sunga, bana oyo, balia, balala malamu. Ainsi que aussi, si vous avez monté malamu, il y a un mégape kofuta, même loyer. Au bengi, numéro ezali wana, papa chic Moukadi, soit bengi maman Clarisse, pour qu'il va contact na bakolo, ba propriétaire parcelle wana, parce que toujours fouté là, dans tout sombité. Toujours fouté là. En tout cas, où il débisso, où il débana, où il nzamba la ozangate, ko pambola yo. Je crois tout quand même qu'on contactait les messieurs Patrick, Ouazali, Mobali. Na ebite to bengi nani, to bengi Bokilo, to bengi Mobali, na ebite bino mobo deviner comment to benga parce que abimana mama Bokilo, abimana mwasi ndaku, to ebite to bengi nani. Nga na ebite bani bola na ngabino bolo ba. Nga na ebilo na lobate. Bolo en tout cas bo menga pe ko réagir pour nga na ebite na bengi nani. Jusque là na oyebate. Na oyeba na ngate. OK, papa. Tant que tu voyages, au bio, il pas mal, au moins madame T. Bon, tant qu'il y a une femme là-bas. Une famille là-bas, on va y singali que madame Nanga Sapananga. Quand n'est pas Nanga numéro sur les kate, et pas une banque qu'on appelle numéro sur les kate. Donc, bah, y kate, non? Il y a ça dans ma boque, Nanga, on a y. Donc, tu n'as pas Nanga, ça pété. Alors, si quoi, papa, juste tout ça, quand même, démarche ni au sali. On a même trouver quand même notre place à Zali, il faut aussi. C'est très important parce que ton famille a quoi acquisé qui va bien en d'après. Il n'y a pas la banque. Maintenant, en tant que responsable. Premièrement, parce que les gens qui ont été na yewana, na ebiki et moi que nous sommes en banda pamboka. Kwa sababu mtu adebriaka. Tant na yaki na tufa kango normal. Tant numéro sur les kapete, na eba peut-être azali banda. Mais raconte réali solo oyo Maria a betelinga des troubles des salaki na ene pepa. Mais na komi kuna bazoe bisangai azapa na. Numéro sur les quatre. Est-ce que ceux qui tentent d'expliquer on peut que l'Axabango quand même émission parce que il fallait quand même aux attendre l'Axabango qui parce que toi va dire pas na yo bon il ça pas na bango mais il y a quand même ils ont quand même pas preuve bon ils ont tangible l'Axaki non elle a mal fait il fallait quand même que l'Axa parce que seul va poursuivre la justice n'a évité problème les alignés parce qu'à ce moment là tel numéro sur les quatre oui mais n'habitez papa sur ce comprendre douleur on gagne ça non moi je te condamne pas n'habitez au contacter ma camarade nae camarade ne moko na bengaki oui tant na bengié a signé pas ça qui na monnaie kala atuninga papa problème nini n'habitez non na outil voyage na yé mais depuis na yaki na zo mona yeti moi sengi na meka ko bengi zo le katende na bengi yo peut-être au dans information yépe azobenga il numéro sur les katido yé pas une information té alors c'est que absence na yé za source ya likambo yo ça li place sur za yemokami yebi ce que peut Patrick wana mutu a faire déplacer à lokeli ndako ate bomba ye ngai na yo na yébité maman yo na minute oza Papa. Papa vous en a mwana Batuza mwana hôpital. Natike kupitisia na kuna atala yango na yakimba pardon pabo edenga kosa. OK semble pona mwana ngai zaka ma bloque bimi d'autres. Akoza zo batata na mambasala kimiloko bimi mwana. Merci beaucoup. Merci maman. Je crois tout si salikambo awa bon te bané to maman et puis pona ko sambela pona moi na batazana innocent. Je crois Dieu nzamba oye bandene okango na mona pe mona banakata situation na. OK maman. Ezana kinya. Papa. Biso to contacter qui monsieur Patrick. Mais là on a osenga na lingoza quand même parents. Ils ont ambasoni. Mais tous la solution il faut pour toutes. On est là nous sommes des serviteurs de Dieu. Je crois oui. Est-ce que toujours reconnaître que monsieur Patrick ozo kota zambandana? Bon, entre guillemets. Non. Azambanda nanga. Oui. Pour le même koko nangai si azo souffrir. Et koko kozanga te que liaison ya buzobo ya sali entre maman na mwana. Je crois ils ont le mona na loba. Tu souhaiter liwa ya mwana te. Mais tu souhaiter que mwana bika. Oh c'est important mwana. So awa ki probable que tout le solution.
n'est-ce pas? Si vous avez pour n'angote, je connais yo mo sala makamno vengeance no kuna libela. Donc en te voyant comme ça, tu es aux amours tous déjà une solution. OK? Merci. Tu as surtout ça la wana et ils ont banini au camp la. Merci Bandeko, je crois on est déjà là, tu me peux faire apaiser papa et puis monsieur Patrick Bassine biso qui ba biazali ba kotsa la biso ye rapidement. En tout cas, à Kota, beaucoup de célébrités, tu es Mikelo Moura ya makasi Rosalate. Mais c'est Patrick, ça va? Ok, vous allez bien? Comment na yo? Papa, s'il vous plaît. Bonjour. S'il vous plaît. Papa. 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 Patrick. Papa. Papa. S'il vous plaît. Pardon, vraiment. Ogang est une solution. Fanda. Maria, bonjour. Fanda, papa. Fanda. Patrick, Keba na yo, hein? Keba. Papa, s'il vous plaît. Papa, n'a si plus na boule. La manière qu'on peut son respect parce que j'ai mon pali à moi, mais tu peux t'en bandana. Fais attention. Non. Fais attention, papa. Papa, n'a pas. Sur place au fan. Pas de. Vanda. Non, on doit continuer au Béanga. Yo doit continuer au Béanga. Je dois continuer. Papa. Sur place au fan. Merde. Passez. Merci. Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Monsieur Patrick. Monsieur Patrick. Oui, papa. Ça va? Ça semble aller. Ça semble aller. Mais habiter. Est-ce que vous avez tapé au Sambela paix? Est-ce qu'il y a une église? Bano botama na fina yo? Na Sambela, papa. Au Sambela ka? Est-ce que comment appeler l'ongo pédé à ta Sambela, papa? Moutou appeler n'a pas boui. Papa. Tu vois, si vous voyez baki boui, vous voyez pas raté. C'est une solution, non? Moi, on est malade, on est malade. Tu sauver un mois. Toi, c'est innocent. Sois calme. Mais c'est Patrick. Papa. Au minimum, Sambela. Sambela, papa. Au Sambela, ka. Vous aurez reconnaître Batman à plateau quand même, oui, hein? Parce qu'il y aura aucun coup de soyebi. Quand même, pour reconnaître papa, ou bien il peut combo. Azana n'est pas na yo. Bokilo nangai. Aza Bokilo. C'est vrai. Bokilo. Au repos au tombeau, le beau robira Bokilo na yo vraiment. Na acte. Au tombeau, la pobiga Aza Bokilo na yo. Ce qui maman a beauté qui a beauté madame no siko parce que tout en azalaki. Tout peut soirée peut afana eboye na papa ngobongo ba pe baza Bokilo na yo. Comment n'est pas Aza Bokilo nanga. Aza Bokilo na yo. Le bois qui n'a pas bandana yo. Et bon siko maman a beauté madame Aza pe Bokilo na yo. Azalaka Bokilo. Azalaka Bokilo. Ok. Mais c'est Patrick. Je veux qu'il est directement dans. Je crois qu'il est au fan du beau, comprendre. Ni nous là-bas. Merci pour la parole, papa. Parce que non, convalescent des hasards. Moi, on ne peut pas convalescent. Naebi. Ok. Donc, comment on en a vraiment, ils ont grâce à Nzambe, on a terminé en vie. Autant nani, grâce à Nini. Nzambe. Merci beaucoup. Le stade où engagé Nzambe na hôtel. Ok. Oui, parce que nathan oignon sur le monde nga, ne na ko benga mamsum douté. Parce que pour pas makambo, j'ai été estomaqué presque 2 semaines sans manger, sans boire. Donc, ce qui grâce à pasteur, vous attendez un anda côté anga. Dans ma prière, ndembe nazate. Pasteur Teagio. Oui, chaque fois, je suis quoi tout est en aïe. À tout à donc, pasteur traditionnel. Je suis même ma casse à quoi. Vraiment, la ligne non papa dit à mes campés pour apaiser dans nos Canada. Parce que déjà on a déjà. Azan a tort, mais n'a pas na torté. Ok. Azan a tort, mais n'a pas na torté. Mais c'est pas très. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Non, attends, Azana to, madame to. Papa nangai, papa dit.
on a besoin de regarder ça nga il faut tourner question ayebi tani teke moi si ne to tani teke nani tika biso to evo nasa na tort mais nasa na tort te ok toche nyonso mibale wana oza na tort nyonso mibale tosangisi yango topesi yo kasi tozwi ancien testament na nouveau testament tosangisi yango esayelo bible ba papa journaliste nga nazalaki déjà je nazalaki awa nalaki même férié mais nasepela makasi parce que sozalaki grâce ya émission oyo te mpe grâce ya maria te madame ndembe nakoyeba vérité oyo mbele ebimi te donc grâce ya madame nde naza madame te keba moi respect moki otikali nango wana gardon pardon vraiment naza madame te nazalaka emito nasu madame no te ya maria zela adi puisqu'on a ligné oyo expliqué papa die sikoyo nzala mobali omoni soki nazalaki na posa ya koya awa ya koloba te na nga na yawa te parce que so na ye awa mpona na besoin nga mpe nazala libéré na makambo oyo donc soki ezali bongo te na nga na yawa te pa die na nga na ya te oza na raison fo silika mais soki ezalaki bongo te na koya te parce que koya na nga mpe awa ekopesa mpe bainformation parce que nga basemaine o mobimba mata nazobenga ngai mpo naloba vérité te pa na yo azobenga nga ya koloba vérité te na minute oyo aza na point noir abike non soki naza prêt atindelinga mbongo to voyager tokee Dubai mpo naloba vérité o te papa adi abi naloba te eloko te elekana te nandima te ye asponsorise ngai nyonso tokende omoni boye so boye te toyeba na mosu te toyeba te nde naza boye nga mona epseke koma ti zela no papa Patrick parce que ozoki mpe mbangu babi koto numéro ozoleka te mais yo oyebi numéro eza na point noir c'est-à-dire ti sikoyo boza na communication na ye donc en fait nga te yo répondre nga kaka oui ye moto azobengaka nga liboso numéro wana soki nabengi na tia yango na liste noire abengi nga na mosusu donc abengi nga na presque na menacé 4 numéros différents oyo abengeli ngai oyo nde ya suka oyo ezoleka ti sikoyo naza na bavoice nyonso oyo aotindela nga naza na bapreuve ana point noir na minute oyo abi atindela nga mbongo nga nakende mpo tovoyage na biso tokende mpo naloba vérité te mais nga moko navandi na mateo bateya nga papa pasterema abuta pe koya lobi na ndako donc nazo obligé que non fona ya donc yango moni que non na la mo même na makasi te mais na sali effort na bino fona koma po vérité fait ça ka dévoiler pour nga pe naza la sauver pas de problème maman Tanya en tout cas supporter biso est-ce que vous allez na point noir donc il faut libérer mon abato voilà nani olo basco ibisa biso na expliquer mais na expliquer sous pas d'endam nga nazwa mari aza na 19 ans azalaki na 23 ans mais nazalaki moto donc soko silika nga kutu fona silika pe parce que amona olela kutu chasteté na nga eke il fallait que ne dieto mo senga mekenda pa mama parce que nga na yebaki na nga mambwana te na yebaka mwasi te Patrick tika ko faire distribution na kata plateau parce que tant on obi que chasteté na yeke ne pas maman mais moi si na ya lobi na biso awa omoni soki okwenere loba vérité vérité baka ko franchir moto parce que ta femme y a dit clair bon on vient d'ailleurs depuis kala boye banaka d'ailleurs depuis kala parce qu'il y a d'autres gens n'ont pas même soité toi quand même mikolo mais quand lorsque vous êtes en train de parler que non chasteté non qui n'est pas maman mais madame non dit que non banane depuis kala déjà ce que vous nous bana bisona maman, papa, moi ici sur point de token sur tout. Comme ça, tu as mal fait. Le bana papa. Papa est bika tikanga na boîte. Papa ko ba mangama papa faut acheter. Ba otuna yo Natania na Maria. Nani mo tsuna libutu. Va dire. Zaka Natania na Maria nani mo tsuna libutu. Je t'expliquerai tout non. Non expliquer nous. Non parce que na biso boye. Ngai na banda ko travailler na boîte maman Tania banda ko ya ko mela na boîte. Parce que tant maman Tania mela na boîte wana. Yo na Maria déjà. Alors pourquoi ba que chasteté qui n'est pas maman. Loba non papa, loba. C'est comme chasteté wana. Ngai na manda ko na boîte wana. Maman ando mela wana chaque week-end souvent. Même soit yemo ko be ba na ba match kana. Journal na zaka na mbongo ebele na saki. Et juste au contrôler nyos. Aiki na mbongo ebele
si Amélie ngamo na mwe pena ko misule nga na travara na nga musana nga bien bandaka na bandaka ko sala na longoli epoke ayi na mbongo yemo ya bisinga kete na ko kenda kute lukena ta isika mo bwana lala abilo wana mbongo ebele na saki na boko zo mbongo na saki na biseke na ofutelo me lobby ozong sela nga mbongo na sine na musana ke na lukele pasala ngangi na zonga aboyinga na zonga ke no ngana lala nika wana po ana mbongo ebele batoni bako kotela ye donc nandimaki pete kazo convaincre nga peut-être pona ba makambo wana nazaki na mpe na mutute na bika pona sécurité nazongi pe na tiki mutu na musala ngai pe na ye wana na vai naye na ebeke no atati ba 23h na longo donc mama tana nde mutu abanda ki ko convaincre nga na mambo wana c'est ngai pe na ebe na mambo wana ti to yaki ko koya na makambo bon après kasi nde to yaki ko koya na makambo wana ya obimana yeti kasi nde to bimayi na matania sikota unatamna matanya après yaya pe kuna juge mi après mukolo ya ko pesa mbongo libala bomoni mata na boye libala mbala quand même que au pesi mbongo libala ngasi déjà na koma na ngako boya mambo wana zela na papa Patrick to que normal non tant madame na boti mata na bien di ma agene aya wale pourquoi yo refisa ki ngote pourquoi boye kite carrément pourquoi ngate bande ndeko no mo mwasi na katanda. Mais pourquoi yo accepté que maman Tania, maman et moi sinon on a entendu ce que dit que non bozali na ba intercédant entre non ba na pourquoi tu avais pas refusé c'est ça la question là ngwa c'est tentation même en tata uya ya kina mbali bo so popé sambo o mona ki Tania na mona ki e bon c'est là que non yo go sala pona ni c'est pourquoi papa calmez-vous mais non et ça comme monsieur moko boye ba sala ki entre na Tania bambouiller biso na ba famille tout non calme na yebi place na on na memaye tant moi maman Tania yo pesa mbongo libala matana bani koloba quand même que bonade ya koboya tu avais onimé moi sinon yo bobala na oui bokei et puis moi ça comme na zeni moi ça boti maman Tania a insisté que yende fois lokola wale pourquoi yo Patrick attaque l'homme de la maison pourquoi pas au refuser qui te boit ngai na meke ko porter parce que il y avait des intercédés dans la catua yoka papa oui ngai na meke ko porter conseil à madame ngai na bise que non to ko kozwa mutu msusu ya potaka mama to dans ndako salon chambre mama la na biswa et ça propreté bon lié quoi à téléméga que nous avons mutu msusu ya a au mona zane pe moi sina yo bazwa ka bongo bala na mona ngo so bina martelé ka likamuke mama ya te po yepa beke non mama mutaye bien makambo nyoso a olandela bien na lesu na choité parce que nga na komaki déjà ko boyelo kwango mais ce que maman tana ndem da komé ko forcer nga ke non soki ka na boyi relation na ye c'est que il pas dévoiler secret pas maria po akabola biso so nga na bande ko sala ngo po na battre la relation na nga na mari donc c'était ça papa o mena ngo sambela rat chose na Lévitique chapitre 18 verset 7 lobini o ki jamais komona o eza nidité ya nani ya mama bokilo na yo papa na ngai apôtre Paul a aidé biso sur 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2 et puis chacun de nous est singla za na mwasi na ye moko o mena ngo sambela rat nana zaki suna choité bon nayebi papa je crois nazaki na choité nazolinga totanga kombolanga nazolinga totanga komboloko simba ska biloko mama nanga pardon pour to solution te moi naza papa madame maîtriser ça pour na papa il faut to négatif papa nangai Patrick n'habitez maintenant quelles sont les décisions attaquées papa aujourd'hui parce que il faut que vous priez pour la moine et ça n'a pas si koyoka koko nanga za maladi pas ça grave akosa ndoki atata mbanda nanga i Patrick yo lienzo moko nanga ozuba problème ou annexe na nzoto mwana ngai Maria Patrick adia uzana mwa musu mumemi vino na problème au monde nozo mono kaka boy soki papa place oté aninga nga ngate nga na saki papa tomando ko bachati bango fuma s'il vous plaît obi quand même que vous respectez papa na ngai fukama afsela nga dasa ka tsoni afukama afuna nga
Donc on a vendu pour un yokaye, na mimi soba. Mais non, papa, na discipline. Nous allons placer en fan. Pourquoi ça malade, il faut te bien etikali mukusi. Non. Est-ce que ngam tala na lunga, na ko na mbada boye? Papa. Est-ce que Maria, papa na kai. Tanya ko biti niveau. Papa, nazo comprendre. Vous me kuta betaka na non, c'est pour là. Fanda. Soit place au fan, non. Soit place au fan. Au senga bolimbi c'est pas na au kotom ça na ba ko yo ba do ça pas moi c'est là. Soit place. Ici ils ont terrain de bataille, papa. Papa, pardon, to fan to mena to zo. Solution moko. Merci papa. Attaquer bateau, attaquer ba humain. Je crois ils a pas si makasi. Et c'est le coup même biso to ko accepter en côté. Na habité na benga yi bokilo, na bengi mbanda bokilo, na habité terme na ko employer. Na habité voilà. OK. C'est ça aussi les termes. Auto. Oyo yumbo ou employer na ko employer en côté. Papa, il y a quelque chose oyo mais peu ko solo là. Na habité absence na yo yango un ça des fois et même lui maman Tanya oyo memeli biso et si aussi comme la masama. Je crois que voilà na biso ils ont soit des fois tu peux pas commencer à faire ça sous ça lango ta place qui est ko bana mona moko ya muke peut-être pour maman masama. Tout ça c'est important. Pour les important. Donc il y a ko sauver pour les ali amia moi. Pour les les pas moi ya na welo msouté parce que leur papa Patrick azobima na madame na ye azo mana mama ya mubuya ebukilo etant menace ko Patrick azo simba mwana azo mema mama pa azo mema mwana et o ekrele mwana ya o ngana yebi ke bible obi ke non mutna mutako porter charge na ye mwana na za innocent non ngana yebi kamote ça to kende o tsana banga ngana yebi lote pona mwana je crois o na ko lo ba zando kibendo sana tongo sala ki on n'a pas voté te pas ni jongo yebisanga te ya mari tombe ki pour ce qu'il faut il so linganga so ngoye bisangai so linganga so ngoye bitanga ke tel kende kota musata na kutani na bopo mi bopo na boya nga comprendre ça mbena nga to yebisanga to sepela na makambo il faut comprendre le quoi na na yeba na pena na kenga ça Papa Patrick est-ce que vous comprenez mari alobi ya mari alobi bien tant yo ya ki pona couper sa mbongo libala tant maman ndé ko boya il fallait ko bisa mwana na yeke moi maman je connais na lobo na perdre et là non so il mieux vaut ko ba peut-être nga tout la solution wana mais vaut ko ba yo ko ba non c'est pas makambo no leka après c'est là aussi papa ngai omoni ngai maman tana Patrick na ko bamba yo eloko ko eta pembe na sambalola o memisanga ngambu so tanga kombo na ngapati o memisanga ngambu je n'en place offendre pardon je place offendre tu ne belle la combat tata abini pardon je place offendre oui papa nous avons un problème moi na malade yozo konye ko ça discussion les seuls moyens on a les on a dans les pas na yo bana ko accuser maman Tanya par rapport à quoi yo ko comme ata Joseph pas Bible té est-ce que moyen ko échapper maman les a été malgré toi ba ka maman bokiloté et pourtant yo yé okuta na eloko wana après wana moi ça boti oyebi ke yo na maman na bobimaka eloko nyongo sala faut refuser papa tu dois chercher d'abord la délivrance ce que tu as fait ngala na diko chatroté tu as mal fait nde oza wana na kati ya vie na yo ni oza na kati ya condamnation parce que déjà ba liboso mona ide muté keneka ya mi balongo sani ngobe mosna maman la bina ko yete o créer parce que ma pour mettre ndako pour créer le comme créer papa c'est que faut que église ko ya le moins na nda ko akenda ni kuna nyoso wana OK na mambo sala ki bien à la fin na ndako papa Patrick to changer au senti pas si azo kasko yo senti zo place ofanda to le kasko papa nga bamba a bamba lo te zo place ofanda zo place ofanda papa na ebité maintenant décision entre Baomi Balé. Papa, bon, on a tout dans madame. Au son n'est pas la bino, tandis que mobile la balle qui malgré acte sali. Décision ni aujourd'hui. Mtu dia mwanza kati no sani. Zake bosa mbi bizana zonga kanda kunanga libala. Zonga kabo. Est-ce que vous tournez travail?
Papa, moi. Tout le temps travailler. Papa, si tu as le bébé, il faut que tu me maman, il m'a forcé. Maria, au lingo bando côté là, donc on dit aux ambana maman na yo. C'est ça. T'es maman qui est papa. Ce qui moi na kufa. Yo, on a perdu côté. OK. Maria. Olinga tena fa décision. Mwana koko na yo te. Mwana kufa, mwana dobela, papa. Papa, pardon. Ibete yo batela, ngatenga pena na batela mwana. Okozonga lisusu et pas Patrick te. Papa, pardon. Onga na lobi yango wana. Papa, kile papa kani. Yo batela ngapela batela mwana ngana mukie papa. Kotika mwana bete mwana ngaka mukie papa. Papa. Papa, pole bise sai papa ya bakaba imasu na. Fana na toluka na solution. Fana na toluka solution. Mwana tela mwana mukie zana posa papa na mama na. Siko moni souci oyo zo monela mwana na mukie. Nde souci o kapé na monela yo. Parce que ça déjà bondo oyo écoute au petit nzambe musala. Même ngana okokati kolongola bon tout oyo mobali na sali. Tout à fait papa. Fanda kasi. Fanda, merci beaucoup. Papa. Peut-être maman me t'a forcé. Yama Fanda. Fanda. OK. Papa. Moi na zobela. Oyo nena banuka ke volonté nzambe. Une to prier. Nebi que ça passe. Mais quand nzambe salama, to bima to ke l'hôpital. Pour la moi. Problème est été papa. Volonté nzambe et salama. Merci beaucoup. OK. Kokeko prier le koko nanga. Aza koko. Oui. Aza innocent. Oui. Oya yebi makambo ezole kawate. Mais inda zo souffrir. Inda ko victime. Ekola bato moko boy. Alors, un an, ngai na Tania. Ndenge peka tozolongwa na hôpital. Na sokende tina ba famille na ye. Ngai na Tania. Fanda. Frère. Patrick. Oyo le Fanda. Papa. Pardon papa. Webi ya kotika na mwana so simbi. Non, Patrick azo tatenga. Non, so simbi pe na zote zabita. Donc lokola a réussi moi sinanga. Akol moi sinaye. Nde azoluka pe lisusu eloko moko boye vers là. Limbisa. Peut-être que Aza un peu surémotionné. Une capacité na ngoto bossa. Ozo mon appel mutu même sur papa tori na ba décembre. Oyo aussi ma mutu a keya we comme beso problème. C'est bien kufa. Mais comme ba problème pour ba okanga yo, ba okanga biso. Hein papa. Yo mo biso wapi? Décision na ngezali papa. Panda frère. Lokola nazali boso na bino. Na yo kibino. Tango makambo esalema ki bozaya kite. Boye ko associer to ko mikokota na famille na mambo etali bonzambe. Boye kutango na moto ko ya makasi. Merci beaucoup na komisi na nzambe. Osimbi nzamba simbi motema na ngana ba parole. Po muto na ebité. To komisa ka nzambe. Peut-être pe tina zaki na ngana ndako. Alors, et ça profite nanga. Ndenge monani. Ngana Tania. Divorce. Te wana ti bon là on est au dépend na yo biso surtout ça mo état spiritualité. Et puis Maria n'a pas te wana makambo na bino. Là biso to kota te. Te wana pena bino biso juste to wana besoin ya mwana kaka abika. Mais biso maman était na biso te. OK, merci beaucoup hein. Merci. Je crois bandeko balandi. Tozo telema tozo kende awa. Presque mon azali, on a malade. Papa, il passe au kende. To kende ndila moko. Papa qui était la moi depuis na ye. Papa qui était. Ah ti wana ngala OK. D'accord, pas de problème. Papa d'autres c'est jour mususu. D'accord. Il y a quelque temps moi ne jour mususu. Papa pardon ta pona ngala. C'est là. Ya Maria. To mbate. Ya Maria. To la na papa lobi. Pona tala. Ya Maria. Monta monte zo pela. Hein? On comprend. Pona ko apaiser. Toi, on a une décision. Ça normal. Ça n'est quand même mukolo. Quand certains faut voyou et bon maillot parce que yo va libérer. Yo quand même sur le mari. Parce que papa, il me tabo tu peux papa za koko ya mwana na. Il est pas ali makila ya mwana na. Azam papa mwana. Biso to sala, o etali maman na famille, là c'est votre wana bino. Donc je crois. Merci bandeko balandi. Je crois que comme na suka ya
y a émission Oyo. Biso to bima to na so prier. Mais il y a 2 versets au na simbi, iska ozali otangango. Ils en a Lévitique chapitre 18 verset 7. Ils en a 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Où il y a interdit makambo. Surtout après quoi bimuna mutaza na mwasi na ye. Maman ozo sala likambo, to papa sala likambo. Tika, ils ont malamu te. So tangi na Lévitique 18 na so rembabi ke muta sala makambo ba trancher ba longola ye. Peut-être au salaire, même pas des fois déjà ça longola mais oui baraté. Keba koza saoulte. Oka to rini nzo kanza mesa longola. Merci beaucoup. To komi na souka notre émission. Biso to demander to OK, pour na reprier pour na mona. Merci beaucoup. Allô Masasi. Ya Masasi. Bonne maman kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Au moni tant maman apika crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te maman. Mena poto na Kinshasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda maman comment na Misunga homme de veillard. Ko tali maman. Oh maman zongi lokola bébé, bazo zo soya maman. Oh, mais là so moni maman, maman zongi génite. Maman zo lia 3 fois. Tongo medi popo. Deko nanga elo musu sepeli singai. Misunga homme de veillard. Oyebi ke bana courant zo kata. Soki esalika manœuvre pano ya lita bana lumière 24h/24h et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango aza na kati. Tu sais pourquoi homme de veillard Misunga eza na kati ya clinique Misunga de so futi Mbango nozo regretter te awa tu bien na wezali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi e moneli penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. E moneli na misu te. E monani bamboko les ofinda ya pam bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comment na komi li Pati Misunga. Babe.